Personnalité. Boye malamu na émission na bino mokona lelo obolinga kolanda mingi na kati ya la personnalité TV mbokelengi tozo koba toujours kotambola penza en tout cas ba bonjour ba bonsoir c'est l'heure oyo bokolanda penza émission mokona lelo elongo na Vénétia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours tozongi na masolo lopango na kati ya mpasa 1 en tout cas lelo penza toniataki mabele ya mpasa 1 pona kotambola ko satisfaire toujours ba besoin na bino bandeko ba abonné balandi ya la personnalité TV car ndenge nebisaka bino biso tina ti en tout cas toza wa tina ti tozokoba toujours kotambola pona kolakisa bino ba biloko oyo bozala jamais de si sans plus tarder na pesi bongo bambote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu diva wa studio givwama mabokobok na kati ya London City en tout cas ba respect ya trop na bino nyonso Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mère Boss Mama Doris Le Mafumu na Gaz Mère Boss ya la personnalité TV en tout cas bambote ya trop mbala moko to bandi na makambo na biso oto sala kana bino elongo tozokota bozala colos coach branché na kati la personnalité TV pour ça la découverte ensemble elongo na biso. Toza déjà na kati ya lopango toza déjà na kati ya lopango kaka ndenge bozomona na bilili toza déjà na kati ya lopango eza nandaku o bozomona eza penza chevet tema eza déjà nandaku toronyo so bozomona ezali ko mesure 20 sur 20 mètres en tout cas eza petera monene pompe ya mai eza na kati ya eza na ngote likambuto tu na o mai koto eza kandenge nini po mai eza déjà na kati torrent yangwana ndenge bozomona bilili ba voisin pe bango wana donc ba voisin baza ezate ke ono na sombi esika moko ba voisin bazate non ba voisin bango wana o bozomona bilili wana bango nde ba voisin ya lopango oyo kaka ndenge bozomona siko tozo beta masolo comme le faut ndenge to betaka en tout cas maman continue ko beta masolo awa ezandenge. Merci maman journaliste le pango ezali côté kamandongo monyango boy. Bango batiango na combien? Le pango oyo batiango na 13 000 à débattre. Ezali 20 mètres sur 20. Nanda ko ya 3 chambres salon ndenge bomonango boy. Batiango combien basuka? Bon batie 13 à discuter. Mais kolo lopango normalement ngaki oba 10 000 wana eza maloba na ye so ipe mosombi amonani akozongisa pe maloba eza nde bongo lopango yango wana babi eza 20 mètres sur 20 mètres batiango 13 000 à discuter babi suka nango ezali na 10 000 ma babi ezali kambo ya mosombi na moteki ezali kambo mosombi na moteki donc yonde mutu okobakisa lisolo na kati ya maloba babi pompe wana obozomona ya mai eza na kati ya lopango ezali na kati ya lopango donc pompe wana ezali limite to kolobesika lopango ebandi et puis yango emati ti na likolo esika fleur moko eza wana toloba mandalala donc nzete mo ya mbila ya mokie eza wana esika o tozopusa na wana bokomona na sur na bilili to pe bozomona déjà esika tozopusa na esika o tozopusa na wish to komi esika jeune plante wana ya fleur ezali wana ezali esika lopango esuki. Et puis, et continuer, toujours tambola, tout l'exabino sima, il y a ndako, et yango wana, donc continuer, ti esika, bomoni batol wana ezali, yango ezali sima ya ndako na biso, donc otonyo soza mopanzi ya ndako kuna, ezali sima ya ndako, donc eza terrain, il y a 20 mètres sur 20. Donc vous allez jamais dessiner à la personnalité TV.
a toza na kati ya mpasa 1 donc tozobenga bino bokota bino non bosabone te bosabone mpo bokoba kosala badécouverte ensemble elongo na biso bandeko ya la personnalité TV donc tozotambola mpona kolakisa bino lumete esika esukeli tozotambola limite na yango mpona nakangi tozotambola mpona kolakisa bino limite yango wana ndenge bomoni esika mama atelemi wana ezali limite mpe ekei ebimiti na balabala wana oyo bozali komona esukeli kote oyo ekontinue ezongi lisuti na pompe donc ezali 20 mètres sur 20 tozobenga bino boya toujours belé na kati ya mpasa 1 bosabone bokota bandeko balandi la personnalité TV banzeto bozomona eza na kati donc commentaire ya ebele eza te parce que nyonso esi bozwi yango na maloba ya mama na biso. Toza déjà na kati ya lopango, ça continue sur la personnalité TV esiko na telemi ezesika o lopango banditi ekei otiki hangar oyo opusani na matiti wana na ndako o mobimba ndenge bozomona na kati ya bilili en tout cas ezokende bazoteka mbala moko tozobeta masolo mama pusana po tobetaka déjà masolo awa eza ndenge bon lopango ezali koteka mama batiango 15 000 à discuter. Batie 15 000 à discuter eza combien sur ezali 15 mètres sur 22. 15 mètres sur 22 nde yango batie combien 15 000 à discuter. Ok, balobi 15 000 à discuter ezali 15 mètres sur 22 lopango mobimba bozomona na ndaku en tout cas ezokende penza ezokende mama kotoyo makambo etali mai courant ndenge ni bekano kobeta lisolo biso tomelaka mai ya pompe tomelaka mai ya source te courant na kanso ozomona nde bapoto ezoya komataka ezokende komataka ti ekoleka boye ti na ngambo ya mai donc mboka ekenda vraiment toujours na kati ya pasa 1 na siro bozomona na bilili o nyonso tu ezali ndako ezali lopango na ndako ezokende donc tozobenga bino toujours boya bokota po botala bosala ba découverte ya pasa 1 en tout cas bokoza jamais desi awa tozotambola pona kolakisa bino sima ya ndako na biso sima ya lopango epuis sima ya ndako nyonso ezali sima donc terreau nyonso bozomona bapondo nyonso eza penza na kati ya lopango en tout cas tozobenga bino boya bokozala jamais desi donc balobi 15 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki donc mosombi na moteki bobeta toujours masolo kaka ndenge ezalaka en tout cas biso tozozela bino toujours bobenga na numéro o eza affiché na bas ya écran na bino en tout cas wana bokozwa mama Doris Lema ako orienter bino pona kozwa mapangu awa bozomona ezali avenue ya munene esika ba moto ba mituka ezolekana donc soko sombi awa ozala décider parce que eza lopango moko oyo ezali vraiment na principal ba voisin bazali kaka ndenge bozomona bilili ba moto ezoleka en tout cas mituka pe ezoleka po eza vraiment na nzela ya munene. Toza na kati ya lopango déjà ndenge bozomona lopango ezali clôturé eza na ndako ya munene kaka ndenge bozomona penza na bilili eza clôturé eza na ndako ya munene ndenge tolobaka ti na ti en tout cas toutaki na pasa 1 ti toye kokwea lisuko toyo en tout cas mama kobetela bino lisolo akoyebisa bino soki awa tozali wapi po bisika tozalaki ezalaki kote mosusu awa pe eza kote mosusu mama kobeta masolo. Merci maman journaliste awa pe tozalaka na kati ya mpasa
kuna tozali na mpasa bo awa eza mpasa nyonso ezali kaka mpasa mais awa bapesa kombo arare wana tellement basoda bayaka bando ovandavanda mingi mais biso nyonso toza kaka na mpasa quartier moko. esiko awa masolo eza ndenge nini? Bon, lopango ndenge omoni bozali kotekama ezali na ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, boutique wana ozali komona na inachevé oyo place batie bangolo lopango mobimba ezali kotekama. Ok, lopango ezali kotekama beta masolo abatie combien? Bon, lopango ndenge omona ngo boye batiango 40 000 à discuter. 40 000 à discuter. Toyebi koloba kezaka likama mosombi na moteki bango basuka peu près na combien? Bon, nakanisi so mipesi déjà réponse parce que likambo ya vente ya lopango ebonga kaka mosombi na moteki. Moko lopango lobi ezali 40 000 à de battre. Natoni prix à suka ote so moto ayeli ngai 37 36 ngabe bongo so 35 ayi bon yo memelanga kaka kelia tosala nini tosolola soma ke lopango ezali bien ezali monene clôturé to ezali na kati eloko koko changer à part couleur nayebi te soki okoki komodifie lisusu nini. Vraiment bandeko balandi tozotambola ndako yango wana ndenge bozomona bilili eza pe na emplacement moko ya bien tokokota na kati te parce que bato baza wana pe baza bakolo lopango tala kaka esara mwa bien penza te bato bafandi bokotiti na kati ya ndako yango tolakisi bino kaka libanda po bomona wana eza nsima ndako ndenge bozomona baza pe na toilette na bango ya libanda baza na toilette na bango ya libanda toka nyonso na bango eza na kati. Vraiment lopango yango yo ezali clôturé car ndenge bozomona bilili ezali clôturé totune ba métrage nango te mama ezo mesurer combien de mètres sur combien lopango tozomona? Lopango oyo ndongo mona ngo boye ezali 17 mètres et 18 mètres sur 25. 18 mètres sur 25 donc na boutique oyo bozomona ndako bozomona moke wana eza na kati ba voisin pe bazali donc lopango penza ezali ya monene babi koto yo eza mosika te na prince donc ezali na troisième position na prince donc so tangi kara 1 2 3 okomi mbala moko donc koto tozali eza pe sika kobunga te eza place moko ya bien donc soki ozotala ozomona penza prince yango wana ozomona ndenge mituka ezali koleka onyosto eza lopango opeza inachevé oyo ozomona eza na kati ya lopango. En tout cas wana tozobima tozaki na kati tobimi siko libanda ba voisin bango wana na sur bozomona penza bozomona ba voisin ndenge bazali oyo ezali libanda ya lopango kaka ndenge bozali komona ezali na boutique liboso. En tout cas tozo benga bino boya bokozala jamais déci lopango yango yo babi 40 000 à discuter biso tolobelo côté to bieza likambo ya mosombi na moteki donc boya kaka belé bozala jamais déci na kati ya la personnalité TV donc to bandaki musika to ko sukisela na prince pour permettre biso tozo transport to bimambala moko merci. Il y a trop na bandeko balantino so il y a la personnalité pe na babonné na biso nyonso vraiment ba o balandaka la personnalité TV en tout cas ba o non bo s'abonner tozo benga bino bo s'abonner bozala jamais déci bo s'abonner pour bo sala ba découverte na kati la personnalité TV et longo na Vinicia Timba femme noire pièce contre pièce en tout cas ba merci à trop na ingénieur Metintima azalaki wana pour la kozwa ba image ya kitoko ya ba parcelle nyonso oyo bomoni na bilili pe merci
na mama commissionnaire na biso oyo atambwisaki biso penza na kati ya mpasa mobimba ko banda to bandaki na kati pe to bimi na libanda. Merci et trop na ba membre nyonso ya soutien ya la personnalité TV ambisi bazabaka na mo général John Kumbambo badiva wa Sudiagi Vuama maboko banque na kati à London City Arlette Matoko Liswa Nzambe. En tout cas ba merci à trop beaucoup ba toujours ko soutenir la personnalité TV tozawana pona ko sala toujours mosala ya kitoko. Merci penza ya trop lisusu na mama Doris Lema en tout cas ba condoléances na biso penza o ezali atrocité na bino en tout cas na famille mobimba en tout cas donc tozana bino ensemble tozolela ensemble biso tozokoba toujours ko sala musala bozala toujours branché ko le scotché na kati la personnalité TV pour qu'on mona ba découverte pour qu'on sala ba découverte toujours ya kitoko obozala jamais desinga na bino to continuer ko mona na tant que Nzambe azobatela.